Ayo na bakoko na rebe papa Lutumba ozalaka ipare yo moko c'est-à-dire liboso yo sima yo na bakoko na rebele na bana. Tu t'apprêtes, tu t'arranges déjà à pouvoir tout montrer à tes enfants na bakoko na yo. Papa Lutumba prend son temps, il y a komeka ko solola na bakoko na ye. On dit pas, en tout cas on souhaiterait pas au Tiga Bisonelo, c'est pas un sujet au Tiga d'amour. Mais est-ce que par rapport à il y a moins d'expérience? Oui, testament ezali eloko moko secret ya yo moko otikili libota naza na ndeko moko honorable Andre Kisangi okozwa lisolo ya kisinga bi simaro naso na ki riche nalingaka mpe nazala riche te parce nalingi natika liwa na famille te natuni epoine ya liwa ndenge na bino parce que ntango otika mbongo bakomi koyela yango bakomi kokomana alobi na ngai yo moko kutu oyembaki na mabele ke noki batikala na biloko oyo ngai nasala nani ya mbongo na ngai eza telema basi mingi ke moto mosusu yo osalama na kati ya famille yo ozelaka kaka ndeko akufa oyo obika na biloko na ye toso komona yango mingi meme bandeko ya yo papa babosanaki ozalaki obalaki nayebi te soki olanda nzembo na ngai ya interpellation makambo eza na kati mama wana aselaki nzembo alobi nzela ya lemo ya lome braza na Lagos napikaka pende na mombongo ntango mosusu bana balani nzala po tosomba saki ya nsima totonga ndako bino bobotoli lelo donc testament je crois que soko nzambe apesi minute ya kosala yango ngai moko nasali yango te parce que avoka nanga moko totoki natuni yabi simaro même ngai na nasali yango te mais otuni question moko très important parce que liwa ça arrive d'arriver peut-être malade oui mais ezali nécessaire mais ntango bakoko testament ezalaka te testament na bango ezalaki verbal avandi boye ana bilanga aza na bangombe aza na banani tout ça tamusu ya kobenga tokoko so alingi mingi ya bitala so lelo nzambe abengi ngai omoni bilango eza kuna ya yo koko na ngai oyo kuna tosayelisi mpe peut-être mwasi na ye elelo ekomi makambo ya mikanda eza secret na yo otika mpe testament yango mpe eyali oza tema mabe otiki testament yango te na kozwa te parce que tosona kaka na ye asaki boye non eza eloko moko beaucoup de prudence papier. Beaucoup de prudence, on va parler par rapport à ça aussi. Bonjour bandeko. Bomoni nache susu mwa audio moko eza wana. Na jongo na B1 et pas papi mboma. Asalaki émission moko na papa Lutumba a invité qui atuna qui question ya testament. Atunaki banda kinke se na mamde atuni parce nazuka ya koto na kota testament boka ne papa Lutumba répondaki na makambango. Makambo objet to omona eza passe. Nenga répondaki na ngo bandeko ya papa Lutumba so ba leki na TV ba o déclarer biloko ba batekaki biloko ba pesi ba mbongo te donc eza passe. Merci.